Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babundana nango. Babundana nango quoi. Big up my brother, associé valable. What's up man? Are you fine, Mr. Raf Ngindu? Comment États-Unis d'Amérique? Parce qu'il est tous à Boston ou en Raf. Congo promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Qui ne doit pas être le côté de la Tara Congo promo, tout côté partout. On va limiter sur le côté partout. Donc, on a vu Congo promo numéro 1, c'est tout. Congo promo. Congo promo, est-ce qu'il y a un fané? Ah, Ralph Ngindu, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? Pierre. Le Congo promo TV, Ralph Ngindu number 1, Babi 001. Dans la state, niveau matoso, vous avez en États-Unis. Niveau à boy, il faut que vous ayez en États-Unis. Tout le monde a mis sur le autre jeudi, vous allez La qualité, c'est notre passion et votre choix, c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127 lieu 100. Très chers téléspectateurs, c'est un grand plaisir de vous savoir si nombreux devant vos postes téléviseurs. C'est votre humble servante BBC Mbombo. C'est un nouveau numéro de l'émission Son du Sud, comme vous le savez. C'est une émission socio-culturelle très chère. Internautes, restez toujours connectés. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous dans cette émission un artiste. Il s'appelle donc Joe Moulex. Joe Moulex, c'est un artiste comédien qui évolue ici en Afrique du Sud, très cher internaute. C'est avec lui, nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez partout dans tout le coin du monde. Je vous salue tous mes fans, vous êtes tellement nombreux. Là, je remercie celui qui est derrière la caméra. On l'appelle donc Elvis Tassinda qui travaille au four et au moulin pour l'évolution, la réussite de cette émission. Merci à toi, Elvis Tassinda, et à mon boss, Ralph Ngindu de Boston. Un gros merci à toi et à ta charmante épouse, Maman Belinda, à toute la famille. À toute la famille Ngindu, merci beaucoup à vous. Merci à Demps Vidéo qui est au montage. Moi, je l'appelle l'empreinte digitale, le doigt en or. Merci à toi, Demps Vidéo. Vous êtes tellement nombreux, très chers internautes. Restez toujours connectés. Là, je m'en vais recevoir mon invité. Il s'appelle donc Joe Moulex. Joe Moulex, si tu peux déjà avancer, na Joe Moulex, n'est Robert Tamasolo. Joe Moulex, c'est un mboka oyo. Azala déjà. Namboka Oyo, vraiment. Aya Awasala 2 ans. Jusqu'à là, tout le monde a Joe Moulex. Joe Moulex a Zosala et l'autre côté. Joe Moulex a prometté qui biso vraiment. On est en ambiance émission. Nous avons un sud africain. Elvis Tassinda Zora Bango vraiment. On a un sud africain. Bazo se plabi. To se plara trop. Na BBC Mbombo. Na sa émission est partout dans Nzela. Joe Moulex a prometté à Bibi Chimbombo que d'ici là, on a la New Camp. Mais dès une année, il y a un mythe qui est un New Camp. Joe Moulex a besoin de Moussala. À côté de Moussala, il y a un Mboka, Moussala Mboko Kandengezala. À côté de Moussala, alors tout au long de cette émission, tu as un Massolongo, tu as Joe Moulex à Limois. Joe Moulex à Zosala Nini. En tout cas, restez toujours connectés. Je te salue. Bonjour à toi, Joe Moulex. Oui, bonjour, Bibi Mbombo Plasma. Bonne santé. Oui, Nangola Nzambe, Ango, tout le monde Ok, c'est bon. Joe Moulex a son na tête, Joe Moulex a limoué, a son na tête, na carte de circulation. Joe Moulex n'est nini. Au bout que nous sommes théâtre. Et na kobo que ça masola théâtre parce que tout à l'heure que Joe Moulex c'est ça comme ya Joe Moulex a beau thème na ngote. Joe Moulex c'est ali combo ya artiste. Do artiste Jojo Moulex. Do c'est que na zaka artiste. Do babi c'est qui est rare cher. Monitango na mboka mupaya kozala presete kaka ya fo lukano oyeba feeling nini eza mboka oyeba tener nini eza na mboka peut permettre au se lancer na makambo ya olingo sala quoi.
Joe Moulex babi ce qui est rare et cher mais yo na oza artiste na musa na bino. Oh, il ne faut pas qu'on soit rare, il faut qu'on soit toujours à la page. Aux autres, il y a toujours du nouveauté. Mais yo au limo depuis au yamboka oh Joe Moulex na ebité Joe Moulex au sala nini. Ponga na yambao er au sala non New Cam. O ebisinga BBC nazo préparer New Cam. Kala mingi to bomu na New Cam mais kala mingi to ko komi une année demi Joe Moulex en tout cas tozo mon est l'autre côté. Wana bosomona Joe Moulex ya wana bosomona Joe Moulex à toi un big Suzubi à toi ya wana zaki vraiment ambiance biso mobika tozaka na kati ya ambiance ya émission na biso Joe Moulex babitala ka star na kata jobu o do bimo bomona service zo ka bango mona mituke zo telema bazo kama Joe Moulex mais star ngo star petit siko awasanelo morote. Star Azo, c'est le côté dans l'Afrique du Sud. Non, le problème c'est quoi? On promet que les téléspectateurs n'ont pas fan la New Cam. D'abord, Joe Moulex est un artiste majeur. On a le côté pour essayer. On a le côté pour qu'on ait Yoville. Na ville na osa eloko international autant na ngasa eloko international il faut se préparer pe ba bagage moko ko za international tu comprends na za besoin producteur oyo te bimisanga biloko na Yoville na za besoin ya producteur ko bimisanga biloko et bimi na poto et bimi na boya on a ça ba contact mon temps na beli kama New Cam ça veut dire que t'as komi na s'inspirer na New Cam mais tant au fur et à mesure tant nazo poussana j'ai compris que na pousser sous ma pensée dans ma casse. Et on a un titre final, nostalgie. Donc, nostalgie, nous comme les gens Katia, nostalgie, na azosala siko. Parce que les producteurs, les sengiango, il y a un monisco que na Joe Moulex azosala film titre nango nostalgie. Ok, titre nango nostalgie. Alors na nostalgie, qu'est-ce que bombeli batu na katiwana? Et le New Cam est comme une nostalgie. Joe Moulex yebisanga non. Eza nini? Ozo changer ba titre pour et longo sous titre comme sous mususu. Parce que jusque là New Cam to moni New Cam te comme une nostalgie. Yebisanga tout oswe kozala nini? Non, New Cam est lingolo en anglais et na linga lingolo mupaya non? Parce que na su mupaya na kata Afrique du Sud. Donc c'est qu'il y a un monde na ça nostalgie et ça film d'abord nostalgie c'est quoi? Et ça oh nyoso eleka. Question ça qui mala moment tant que ça na mbongo tant que ça ko kembe même na bolingo. Moi beaucoup ça fait kala pina ndenge to souffra qui monde ça veut dire que nyoso on est nostalgie. Il y a un monde à préparer na ça la bino nostalgie. Donc nostalgie wana et ça film moko do trop et ça trop lamentation hein. Donc lamentation pena kata nostalgie na lobela Joe Moulex a uti wapi azalaka wapi bat ba mna ke Joe Moulex a présenté mais parce que Joe Moulex oyo wana donc d'abord tu affiche na téléphoner ba téléspectateur nga affiche nanga zala Joe Moulex Viengadios Mangwaou Mbalio Sombo na Vieux sans souci na kata affiche. On a ba fiche wana bato yo zotanga nyonso baza awate misusu bakufa misusu baza na bango na Congo. Alors yo zotanga bango par rapport ya nini? Pour jouer na bango OK. Nostalgie. Donc nostalgie donc na banzembo boko ka do banzembo nyonso akala. Tongo ka nzembo yo lupango yo En tout cas Joe Moulex artiste Joe Moulex ce que je ne sais pas yo ce ozo sala ba pièce à théâtre par rapport ya vie na yo ozo vivre parce que ça kinyuka et au commence à sous nostalgie ce que par rapport ya vie ozo mener ndongo ozo ngo sala ba pièce à théâtre ou comment artiste à s'inspiraka na tant a komesika donc phase en esprit ya inspiration nazo inspirer nazo koma nazo sala nyonso siko lokola déjà sina fani sina masolo na kati ya mboka mbala moko fa eloko ya munene na sa eloko te pona ba producteur songo neti nazo kumisa nzambe ndenge JRJ boxeur Jean René Golo boxeur KO ya signé que azwa film ya nostalgie parce que na betela ki yango ta na beteli ya gangi eloko eza makasi mbala moka bengi bureau bolu poso na Joe Moulex monde que na sa eloko te pona na essayer na sala pene eloko bato moni ba fiche na Europe ba moni ba fiche na Paris ba moni ba fiche na Congo ba moni ba fiche na Angola partout. Bah ça venait loko moko ya munene parce que na ye plasma na ye bato ba yebi Joe Moulex aza titre
bato bayebi ke Joe Moulès aza fiche bato bayebi ke Joe Moulès atekaka œuvre. Donc c'est que c'est pour la première fois fona sala eloko moko ndenge na bimi libanda fona sala eloko moko ezala na essayer susu te na sala eloko moko bato bamona Joe Moulès oya bimi libanda différence eza de changement ni s'inspirer ndenge nini nayebi ke so na bimisa eloko etekama parce que bato bao c'est que eloko ngo ndezo umela bando lobaki yango Afrique du Sud ekundi yo po babi ke no mboka oyo ekunda nango bato ba artiste bayokanaka te ba musicien bayokanaka te. Est-ce que c'est vrai que bana na komunene mana kilo matina na sali film te bato babi Joe Moulès na ndenge akokonda isoika tebi Joe Moulès azaka nzoto mikie oke na nzoto mikie te bato babi komesi ko vrai nzoto ya Joe Moulès ekomo bima on comprend que Joe Moulès est comme Bima. Donc c'est que non est si coup de thé pour Mukusa ko charité même atamuli monde atina ki Mukusa zaka Mukuse. On comprend que Moulay pas ko charité na ki Moulay na atamuli monde até. Mais ndenge Joe Moulès ça nzoto mikie le lok Joe Moulès a commis pas 90 kilos. Yebisanga. Fongwami kasi. Na fongwami. Donc c'est que maintenant ba découvrir ko fongwama wana te. Il faut pas découvrir Joe Moulès koyo na nostalgie. Ya on ça ko nostalgie. Mais banzembo msusu na komema mikono église na connaît une église dimanche passé banzembo na yembaki bo banzembo simbanga na loboko yeswe e mayangi menatala kuna yo banzembo wana pas tous église basonga bien nzembo yo ok ba iteke na au travers de nostalgie makambo ma boss na rafingi ntongo la makambo yo wala siko nostalgie ça ka tika banzembo kala wana famille de l'église na zo yema baka siluka na bato ok na za ko s'inspirer na nostalgie. Comprendre tango Yesu akoya koka matalingomba papa église ba mama ba Congo ba yema be la donc c'est que ba nostalgie ba nzembo ya kala nyose donc eza la kati donc c'est que nostalgie la héroïne ya robeba mabe vraiment. Très chers internautes, nous continuons avec notre émission. C'est l'artiste Joe Moulès o azala vraiment na kati Afrique du Sud awa balobi Afrique du Sud awa ba artiste ba yoka kate ba pièce to mona kate ba artiste bazali awa uta Afrique du Sud e banda ba congolais baza awa ba pièce bimakate. Joe Moulès, je ne sais pas, est-ce que yo on est capable de faire la artiste wana soni c'est bien bon ba ça la na bango ba œuvre na bango c'est qui est vrai mais eza eyeba na raté na monde par exemple na Congo pe est-ce que yo vraiment au la soni ou au ça les logo wana parce que la plupart ba comédien ba prometaka toko sala mais ebimakate yo kanakate je ne sais pas Joe Moulès ba artiste na mboko bazali en tout cas ba artiste penda awa ba talent ezali. Même au moni oyo na voiture Rosette c'est mon actrice a comme le mama passer à soba la bientôt au monde de solo wana donc ça veut dire que ba talent ezali so auto ba théâtre na ba Congo ba za awa mais le problème que zalaki to na des formes différentes de loko mo ezali awa to le kana chaîne ya bato awa te pour ozomona ya da différent na salaki réunion moko ya ba artiste nyonso ya mboko yo na sa fancy ba on a pesi bango na bitala nous pouvons réussir ngana uti libanda na ye soto ke na chemin boye ke simba po mingi ba sala ba théâtre sali théâtre po bi magana na Youvel oh Afrique Sud eza yovilité donc Afrique Sud eza ba Soweto ba Diriba ba Kep ba ozomone ba Peter Marisbeth beko ya ouais ba on se passe les locaux abisi 20 fiches na bambi awa monte que ça c'est mieux que dans cette locaux na salle na tan internet batana ko na ko échouer mais ba relation o ko botelanga et ça a déjà nini c'est bon de locaux habitala si c'est comme ça quand on niveau internet ça les locaux na yo quand on a niveau internet au moins to créer différence parce que internet l'équipe même ba chaîne na bisa Congo na vitesse on va même pas côté locaux na internet a bombi en peu lobby sous à continuer tu vois dans la bitoko est-ce qu'on a niveau ya internet ya moins na sali n'a préparé une nostalgie malgré j'ai bariba produire ango mais si bango to me mango na niveau ya internet on comprendre na biki bato ba somba na bango awa men to flash ango na niveau internet ba to flasher nege sala sko ba distributeur ba bimi partout par là aller eloko bimi na fanda ki nazo ki tana observer ozolinga mama tana observer na moni que c'est bon boza la calme nostalgie na mine zo bima. C'est bon, nostalgie, Nabino ezobima. La nostalgie, on se trouve dans le manora banze mwakala. Ilankende ndambalele musoko kanze mama andole la mama banga kufakala. Andole la koko banga kufakala. Ça veut dire que tout ça na kata nostalgie.
to est na boka peka bato akala raisonner nan. Ok, merci à toi, merci à tous mes fidèles. Vous êtes tellement nombreux. Là, je pense à Papi Géry Kaloula, la Katia France, fidèle téléspectateurs de cette émission. À Chamala, viens à Chamala, la Katia Suède, Babio Kangima Solo, la Suède, viens à Chamala, fidèle téléspectateurs de cette émission. À Miguel Tunga, la Katia Paris, Babio Sobozara, toujours fidèle pour soutenir Bibi Chimbombo. À Trifon, la Katia Irlande, Babi Ba Oba, la émission Oyo, Ba Oba Lingaka, BBC Mbombo. Mais Dieu Moulex, Kalate, Toti Koyo, Kadjo Moulex, à continuer na masolango, il y a des combattants, babi artiste combattant. Joe Moulex, à l'équipe, na média, Joe Moulex, à lobby trop. Joe Moulex n'a pas quand il masolango, yom tous artistes, comme nos artistes combattants nini, Joe Moulex à côté studio, Mboka naye Zembo. Joe Moulex, na katia masolango, artiste combattant, yebise biso. Et là que ba collègue nanga ba artiste ba to comprendre te artiste ça répond à peuple. To salaka musala pour na peuple nde ezala satisfait. To conseillaka peuple, to conseillaka peuple, to édikaka peuple. Mais na temps oyo peuple ça na besoin moko boye. Ceux ba kokoloba te artiste ça na droit à lobela bango. Même ba pasteur bazo comprendre le côté bango, si mana bango ba brebi bazali. Donc tant que ba brebi bazole la pona mboka, ba pasteur bazali obligé ba telema. Nemi azalaka politicien te, mais Nemi a telemaka. A telemaka pona mboka na ye. Mboka, tolandi constitution nango babike, deux mandats va changer. Premier mandat, encore tricher na yo, c'est libiso te ba penalty so mona pena l'équipe we penalty libitre mba funya ba pesa libitre mbongo a signer penalty pe équipe gagner. Mais tout ce que la deux mandats, troisième mandat nga même nga buru ki fona telema. Fona lo bela sko mboka na nga ici ko que te to sola ka boye. Parce que même Bible obi ceux qui viennent après ne vient pas de Dieu. Donc ceux qui viennent après viennent du diable. Il faut que tomboka na zala par à peuple pour mboka na ngai. Obi ke bakanela na Congo, ke ndesu Congo, to obi ke bakanela pour comme combattant. Mboka na so ke Congo na ke Angola. On a ce Congo te pour sa famille na Congo parce que peut comme combattant. Tala, mutu nyoso o bato ba votaka azaka na mandat. Okomana ko mutu nyoso na sana mo so ba voter na peuple, c'est que ba pesi au mandat. Mais ça na mutu moko te, ça na mutu moko peuple a voter et yanga na mandat, ce n'est que Jésus. Yanga mutu bataka na Barabas qui vote, va voter Barabas. Ça va voter Barabas, ba sur solo Barabas. Mais mutu ba voter et nzambe même mutu voter na Jourdain. Tango shaba sanga ba tabi wotala oyo mwana nga bolingo. Nana oso ko mutu nyoso o ba voter ye azana mandat. A dit que pour nga fona kene Congo, pouvoir on a fait longwa. Parce que dans mon pouvoir. C'est que je pense à nos combattants solo. Non, le problème c'est quoi? On a combattre na sima peuple, papa nanga. Na moni que pouvoir au bâti. Première année, promité, deuxième mandat au té. Ba comment kanini? Atanga na za burikian. Ba comme na za artiste, faut na défendre sikoyo. Ba bité faut na loba. On le monde le ko ba biso ba artiste ba pasteur, alors ba loba, ba zo ko loba té na okufa. Non. Ce qui est mais essentiel que na sale loko oyo pona la musa peuple. Nati mama so ozo ko nga mamani. Ezali kamuto ko na kima mboka o komate. Ozali kambu ya kolobela peuple prévané. Ce va bien na kima mboka parce que démocratie ça té. S'il a fait la démocratie na za libre ke mboka. Et comme ça comme ka bati ba photo na ba aéroport pas ba kangio. Pas nini ozo finga songolo. Non, tout télémander par rapport au monique il ça ne va pas. Donc, et ça par biso ba pasteur, par biso ba artiste, vous comprenez? To luka, to lobela siko que te. Non, non, non. C'est ça. On va remplacer Talingate, est-ce que va passer en poste? Va passer en chef à Wenze. Non, nous sommes dans un pandi à peuple. Artiste combattant, Joe Moulé. Donc, à part ça, le boy que Joe Moulé, ça n'est combattant. Premièrement, opposant. Naza na kati ya révolution. Obi révolution, ongola muda sko batu te buto. Zoba la muka, lupanga papa na biso. Kuza ya tekan. Non 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 non. Attends, ça la nzembo. Ay, na sali ndembo na bito to la muka. Osola ndo na iba nzembo belé, na ibi nzembo manda. Yemba na nzembo o yembe lomboka na. Bon, te na ibi nzembo moko ya manda, j'ai dit na bolingo ba bolingo monsieur ça eza ba bolingo manda. Est-ce mobali muso alingio par rapport au bika alinga bolinga solo pe bolinga solo kenda zelaka so azu mukana na e bolingo esili.
basupe baza na kati ya mboka boye balinga tata bodondi bayembele bino papa toyembela Mobutu chalelo kumba nzila ngale elelelelele akoma ex donc mutu nyonso oyo bato baponi azalaka suka ka ex ya mais nga na kozala nga ex artiste te comprendre pouvoir Mobutu ezalaki awa etiki biso pouvoir Kabila paye eketika donc pouvoir mosusu mpe ke ya lokola toza baartiste bamusicien bacomédien ya tolobela nde mboka tofinga mutu te nakopona nanga mpe napona nanga naza combattant opposant elobi nango eloko te parce que nabona nga nini wana ya même tozali na baélection nga navotaka Etienne Tshisekedi lelo azwi te tokoma mpe lelo boye viango mpa change totimbeli achange lisusu via beti masolo mabe okomana navotaka ye talaka na ke na irne nge 11 les meilleurs 11 comme les meilleurs sous 11 c'est comme les footers 11 okomana kon attraper les ballons il a raté les penalty okomana kon okoseka te nini mamo nga na vota Jean-Pierre Bemba azwa na ye chèque blanche ozona ni bazokota biso problème te eza bale na ye deuxième fois toke voter Etienne Tshisekedi okende il était un accompagnateur un accompagnateur so batie basi esalaka nzembo elengi oyo tutokende na biso na sambula kwanzengenzenge 11 okende tovote so footer 11 okende ayebi masolo na ye ta toye kotimbela donc un révolutionnaire azalaka parti pris te okomana loko même oyo baotya mpe na pouvoir soki mpe simbi te totelemi nga naza mpo na peuple ozokomana loko naza te par rapport au Kabila onan te na totali boye Tshisekedi simbi te ndenge nini même ntango tofuta Tshisekedi naza na mboka ti mama Olive aganzaka cinquantenaire tokendaka ti biso so baartiste si 40 personnes bavote biso nga mpe nazali na kati ya 40 personnes tozwi ba $500 toke kolia tozwi ba $600 mais lobi te ke naza na ye mpona yaki cinquantenaire ayaki awa ye monene seke bino kuna botambusa mabe nini yango ya sika ezali awa oyo na Kongo eza te au contraire courant oyo toza nango awa courant eketanaka te courant ngo ya banani ya biso awa baza na ebale te mais tolia mbisi mboka eza na rivière te basala rivière artificielle biso toza bakome de mai yebisanga mama mais ndeni mpo tolia ata mbisi yango ekomi kaka tokeki nkole ekomi lokola eloko moko spécial mais awa ezala moto aliboma akota nde na shop ya monene meme zuma akotaka na shop oyo biso oyo tokotaka yebisanga mama donc carrément il faut tomboka ya te nafandi mpo na lie natondi awa na nzala eza te nde namonake natikali ya non donc yo sikoyo na mboka na yo ndongo oza boye ozomonake no mboka oyo eza nango bien eleki nango Congo non koleka Congo par rapport a babiloko na biso nde bazosalela biso babiloko ya mboka na biso courant mboka na biso okopana kongo makambo ebele baminere ya mboka na biso okopana awa barespectaka congolais soki babike nga naosala mama yebisanga sorry please naosala sécurité abe you nabi me from Congo why you from Congo elekeli bango nabi na epi na biso wana za artiste banzimi te abite tikolo baboye ba artiste baza bandako minene ba artiste baza ba voiture baza na gouvernement to futa ba artiste mais biso kuna nana futo nana rotala yo donc il faut to la muka opande ningi petit sœur na ngai ba mama bola muka congolais la muka mama bonini bozali kolala boye to la muka baba umana ngala fa na Congo tuma banda tongo pena na masala nga mbondo esu ti 13h bino artiste bolete est-ce que ozola nanga le longa artiste na mboko yo na komi sécurité you come please ba otino baba buntsanga mukolo moko tele ndie moka liboma koti na kata casino ngasko na insécurité come na benga na mama na ko benga ndenge nini tala ndie avimba na bo sportif na sala sport na Congo te chance kaka na etese koti you come brother come orat na betesko pa awa betinga come please moteme mama lobi nango na longwe na kufa osozona na eske nazane sengo yaya na sala musala de 12h à 23h45 na ozonga nzela nga moko parce que maman ozo comprendre le con est-ce que yo kasi pour na salaire na sepeli non si j'étais dans mon pays si j'étais dans mon pays
yango esengaka ke baartiste tolamuka ke esimbi te toyeba ke Joseph Kabila aza étranger, mais il a dirigé comme Bamindele, bon, si tu comment ça étranger na bamboka ponini, parce que intérêt na bango. Et ça va aller une année, premier mandat, deuxième mandat, c'est. Mais troisième, tu boloba kinini. Yongo même ingapel artiste, il faut na loba. Nako matete, estobanga na biso, pote papa demander koki. Ok, batia pe oya koya soka ozala nani essentiel que bon respecter construction. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup Joe Moulex, merci beaucoup donc prochainement tu relobé la paix sujet où ils concernés Maramboana vraiment. Merci Joe Moulex, on a vraiment Joe Moulex à Lobaki, il y a Zanae artiste combattant, il y a Azo Bundela. C'est que nata chapona pas pour voter et salinga libandi. Boyo kasko mutango alina trahi biso mais na tike na liba na miso za ngambu ni na miso za bani na za ngambu a peuple autre toboyi pour pouvoir en place donc auto coopérer na pouvoir c'est que alinge chaque peuple donc na ozala na te donc na minute o Joe Moulex na ndenga mabeti na lingi pouvoir o lokola demanda na bango koki bravo so ko sala pe malamu bravo. Bossi Manzela. Je voulais au signer dans le Congo commenté. Pour ba otalo hein. Monde entier ba otalo. Il bosso ko batalanga. Ba comme ça Congo tout Joe Moulex contre non, attends que ba en affiche que Joe Moulex a lobeli. Non, ce n'est que normal. Même si na yebo président Kanganga pour na lobeli vérité. Na lo est na fu na lobi mabetu na ko ya Congo. Ba so na lobi mabe bolo bananga. Ok, merci beaucoup Joe Moulex. Donc comme il a chuté vraiment na émission na biso. Alors on nous promettre ba téléspectateurs, on a pièce moko, on a déjà sur le quoi sur le marché. Non pas si le marché peut-être le gars ba benga tiba ba banga. On a préparé na sala yango. Neti petit nanga trésor somo hein. Trésor somo na mobali ya Laetitia Lilembo. Abinanga vie nanga na zanga libanga te na nostalgie petit na boka batakala yuza mutu asika na boloba nostalgie robara batu nyonso ya kala boloba be kombo neza lokola mandiangu za ba kombo kala ba mizele omoni fo kombo neza na identité ya kala neti mizele ndombele soko za kombo Martin Ndombe anabwaki aujourd'hui peut-être nga mili baguette na moni que mili baguette na Allemagne samako na bisamako za kombo ya kala to so za koma kala te Bruxelles Marianne te yango te nostalgie ba kombo ya kala makamyo sa kala soko yebisa ko utiliser pas bato kala. Ok, merci beaucoup très cher internaute. C'est déjà la fin de l'émission. Nakotia Maître Pai nakotia mbalo somo basa batasika. Alors, Joe Moulex, pour clôturer vraiment l'émission, pour chuter donc question en souka. Alors, réaction nayo par rapport à l'artiste Gabriel ou en Afrique du Sud, au bachan qui photo na carte internet. Je ne sais pas, bino artiste quelque part, je ne sais pas, message wana et ça là qui bino nini. Non. Je ne sais pas réaction nayo et ça qui a raison à local téléspectateur était. Jourango tango rimere bandi. Bona Gabriel Zaliati. Natabe abenga vioza ngabino nazana ni abiyaka na Times Square na ye tokutani yoka Gabriel azamu tabajipa muke vie oki mikolote na ba Facebook ba panza ni ngabi na sali sambra nini vie oki vie petit na hote mikolo six na yebo ba se pona na loko wana avie yoka mikolote six ya petit mo na se pena loko se pena na mongalati abi vie zo ka te petit na mikolo somo ba mais personne dit mana ya bi vie mais expliquer que ça là qui na Angola na 2011 na Angola ya ki tekeo soki bona bobaka na ko sokola moni na Angola e faut ko na pe mota tuzo bi malibanda tuzo ba critique ah oui ke un mois ya mkomo batambula na basu effectivement pas moyebi ah batambula pe ni ba batambula na moyi ba na basi donc biso ba Congo to na raisonnement na biso ya mota to bimi longo to mona ka lisumu na Congo ah za ngo lisumu te mutu mota wa na ndako pesa biloko lala alia mais na Congo to benga ni malala Moutna malala ezati mais ah on a olelo malala. OK, merci. Ozola nanga ya donc avi que beblon sto betaka na li bakute. Pour to betana li bakute na likamu.
Ok, merci beaucoup, merci Joe Moulex. Un mot de la fin pour l'émission. Nabiso ya lelo to komi vraiment no souka vraiment. Molile komi ko kota to bi kana tete photo ya ba Joe Moulex babi artiste nabiso ya kati Afrique du Sud. Malgré nous à celle loroté azo promettre biso kaka te tokosala pété. Joe Moulex, alors qu'est-ce qu'on va promettre na ba téléspectateurs ba internautes sur Orlando partout donc tout le monde. Mama place manana biso loko mo so mutazuki na classe et l'obité kaza zoba. Les chèques qui nous sa classe ils a zoba, tu peux ça mutu maele. Ming ba zote les amis de tel l'obité que batanga gité. L'obité que ba zoba. On remarque à zuite mazolela. Pas nini à travailler qui. On comprend yama comme sous tobimi de bande pesi biso maele. Tu remarque que art to ça na Congo. Surtout continuer bon après 10 ans. Art ekufa. Mais ba bien ngote pour te dire que et le monde na loba totala batete batakinga bato bafuti bambongo na bamama ngebi batakinga bakosa takinga kota na lilita za nango ti baotaka pawa mukebwe bato bafuta mbongo batakinga na milezi bazolia awa sotola nanga bato bakota bafuta mbongo mais okone za na lokuta kolia lokuta mais bato bafuti la mbongo ya moni bato ba ivoire ba ye to mi moni que on dirait baleki biso tabdi que bango bazoke na art ya ko évoluer. Tant que tu as petit dans la vidéo, petit dans ça, c'est surtout que ça va théâtre, ne va jouer quand on joue en français ou en anglais. Il nous a dit. Comme musique. Il y a mon monsieur à salir 6 na porte à sur comme international. À salir 6 na millionnaire ba congolais. So biso yo siko orosala kana lingala ngo, orosala en anglais ou en français. Na ko mélanger, nostalgie na ko mélanger anglais et salama, lingala et salama parce que tout na mangala. Mais ne nazo mona il faut na expérimenter musala nanga ne ya na ko fanda pena we pa na ko nanga ko tanga ta ba vena so lokola ba wilolo ngomba azaka drume na vivati mais lelo batu minga vivati ka bango ekara pourquoi parce que tanga bimi il a compris que art ezaka pona biso ba congolais te faut ba sud africain aussi ba ye bangai ba comprendre que il faut na sala art moko international c'est le projet nanga d'avenir. Merci beaucoup Joe Moulex, un mot de la fin, un numéro bazo lando partout bako rejoindre yo. Numéro nanga 0027 code 84 98 43 540 0027 84 98 43 540. Joe Moulex na pesi mama Miez na Hollande na pesi mbote Charlène dio na Hollande petit nangai Ange Matutala na pesi mbote na kati ya Paris na kati Allemagne na pesi na Italie Chanel na pesi mbote makasi na Angola na pesi Jean Didier Ozobeng sanga na Angola na pesi mbote mutasa na 19 immeubles na Angola Abeng sanga za 19 immeubles na Angola atonga su 3 abina ko aider ya na tela ye ndenge po azokene ke ba poto ngana aider ya alors ça la sécurité na aider bani banini donc nazo ya kuna kalate OK. Merci beaucoup, très cher internaute. Joe Moulex, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Prochainement, merci beaucoup. Merci beaucoup. See you tomorrow. See you next. Bye bye. Ok, merci beaucoup. Joe Moulex, merci beaucoup, très chers internautes. C'est déjà la fin de l'émission. Son du site, comme je vous l'ai dit, son du site avec BBC Mbombo Plasma. Restez toujours connectés. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de l'émission. Là, je remercie toutes les personnes qui me suivent partout dans tout le coin du monde. Je pense à mon vieux Patrick Mombicho. Un grand merci à toi. Papa Natairon Enzo, na Marie-Esther, na Katia France, Babi Papa Bamechola, à mon vieux contre-maître l'addition, le grand combattant dans Katia Paris. Un grand merci à toi. À Tony Twenge Gogan, Babi Made in London. Made in London, un grand merci à toi. Balobi sito dit sito fait. Dadi Dembo, Nakatia Evre, Papa Bamechola Lisusu, un grand merci à toi. À Pablo Mayuku, Papa Pablo Mayuku, moi si à Mobali Abatuya, Rebecca Washini Mayuku, un grand merci à toi. À Papa Daniel Onema, Nakatia Paris. Oh, vous êtes tellement nombreux, très chers internautes. Un grand merci à vous.
là, je vous signale la sortie de l'album Au secours Seigneur de notre sœur Siska, Mama Siska. Azobimisa album naïe, vraiment beau soutenir. D'ici là, vous aurez des clips. À ça, j'ai 3 chansons promotionnelles. En tout cas, vraiment, beau ça une chance, beau ça Basser Lombongo, Basser Marie Misambu. En tout cas, vraiment, un message moko et coédifié. Vraiment, cet album est produit par la maison Email Image, autrement appelée Isako Mabaka. Vraiment, beau soutenir Sœur Nabiso. Merci beaucoup, très chers internautes. Merci beaucoup à Elvis Tassinda qui a travaillé au four et au moulin pour l'évolution de notre émission. Merci beaucoup à toi, Elvis Tassinda. Merci à Dems Vidéo qui était derrière la caméra. Merci à mon boss Raph Ngindou de Boston. Un gros merci à toi et à ta charmante épouse Mama Belinda et à la famille, à toute la famille Ngindou, à Nixon Ngindou. Merci beaucoup. Vous êtes tellement nombreux dans tout le coin du monde. Merci au pasteur Joël Million. Pasteur Babi, sponsor officiel. Il y a émission Son du Sud, Babi, rien à commenter. Dans l'émission, ils ont des sponsors. Pasteur, les millions, pasteur, millions, Joël, millions. Un grand merci à toi. Alors, vous êtes tellement nombreux, très chers internautes. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. Ne zappez pas. Donc, si vous avez aimé cette émission, cliquez à votre gauche pour aimer, pour avoir toutes les émissions en temps réel. Donc, cliquez juste à ma gauche. À ma gauche, cliquez pour aimer cette émission. Merci beaucoup. Stay tuned, très chers internautes. Je vous aime bien, je vous aime tellement bien. Merci beaucoup à tout le monde. À Nana Lolonga de Bruxelles, à Nanette Soki de Bruxelles, à Bijou Ngala, à Nakata Chicago, à Blanche Nguidou. Vous êtes tellement nombreux, je vous aime bien. Très chers internautes, restez toujours connectés sur le www.congopromo.tv5.com chez le Big Boss Raph Ngindou. This is your host BBC Mbombo 85 pouces. Je vous retrouve très prochainement. Bye bye. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Big up my brother, associé valable. What's up man? Are you fine, Mr. Raph Ngindou? Comment États-Unis d'Amérique? Parce que tous les à Boston on a Raph Congo Promo, monde entier international, n'est-ce pas? Kini dobi ke biso loko tati na bakini. Tara Congo Promo, toko ta partout. Bango ba limiter biso loko ta partout. Donc on a biso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Congo Promo, est-ce qu'il y a un fan? Ah, Raph Ngindou, est-ce qu'il y a un fan? Est-ce qu'il y a un fan? Pierre. Babi Congo Promo TV Raffinil le number 1. Babi 001. Dans la state. Niveau Matoso, vous avez en États-Unis. Niveau Waboy, il faut que vous ayez en États-Unis. Tout le monde a besoin de faire autre chose. La qualité, c'est notre passion et votre choix, c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100.